Kinshasa. Voilà donc mayango yango bozomona de part et l'autre donc ngambu na ngambu oyo eza kalamu oyo eza na commune ya Kinshasa esika na uti kuna commune ya Kalamu et puis de l'autre côté commune ya Barumbu. Voilà donc ceux qui n'allent faire comprendre les malamu koleka caméraman en silanga caméra na sima et si quoi zo balusa caméra kuna ninga zo baluka eza bisiko na uti commune ya Kalamu. Donc les deux ngambu eza commune ya Kalamu. Et puis tant que je sa caméra, na bisiko bozo mona au place nazo koma. Et bandi biso boye donc eza commune ya Kinshasa. Voilà donc place na katishawa na commune déjà na commune ya Kinshasa et le rekabelongo eza mai o la bengaka mai ya. Voilà donc biso to yo sala commune ya Barumbu te, to yo sala commune ya Kinshasa te, to yo sala commune ya Kalamu te, mais to yo sala prince ya Boka. Bon, par rapport à Nzela, eza mobulu mingi. Bon, mabulu ndezo déranger, donc Nzela eza nango à l'aise. Déjà à l'aise. Eza bien te. On a kokende ti 30 juin, donc il faut baloquer la carte. Non. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast. Oui, c'est bien moi, votre humble présentatrice, Prudence Ngimbi, la petite osée à la taille acceptable, autrement dit originale. Oui, Yabiso Podcast et qui bon on a district et à Funa. Donc Prince Naza Bozo Mona Oyo, et ça Prince Wabengara Bokassa. Donc c'est-à-dire Prince Bokassa. Et bandi na boulevard Sende kuna soto songi mo mukesima je sais pas ceux qui caméraman nanga ko me ko zoomele biso boulevard Sende ya wana kuna na musika Prince Bokassa et bandi na boulevard Sende et keiti na boulevard du 30 juin je crois bien ba ressortissant sur ya Kinshasa bana no se commune ya Barumbu ya commune ya Kinshasa ya commune ya Kalamu boyebi esika o nazada na commune ya Kalamu hein mais toujours le bela commune à Kalamu te to le bela pe Barumbu te to le bela pe Kinshasa te mais to yé to le bela prince ya Bokassa to li to meka muke ko découvrir prince ya Bokassa biso na bino to yé bango modèle nini ezali est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Voilà donc na kota bongo te chacun a remercié ba boss na linga mingi na musique les trio je vous salue à passant et puis na si ma caméra na yemro mona mukena bangenge na ye Jordan wazo sala ke prudence bi magitoko na bilili adma ba jolibilité kitoko PLNG. Voilà donc ndika na zolo banaza vraiment na commune ya Kalamu mais non c'est appelé Jordan ba le langa caméra ndé na zo baluka ndé bozo mona eloko ekaboli Kalamu na commune ya Barumbu na commune ya Kinshasa eza frontière oyo tozomona donc je crois naza likolo ya pont bino bozomona mai oyo eza mai ya Kalamu bato musu baotuna oyo mais mai ya Kalamu ezala bakote kuna ndeni susu ekomi boye. Voilà donc oyo eza mai ya Kalamu oyo ekaboli commune ya Kalamu na commune ya Kinshasa. Voilà donc ndi nazo boye nazo tika ngambo nazali nazo katisa déjà na commune ya Kinshasa. Voilà donc mayango yango bozomona de part et l'autre donc ngambu na ngambu oyo eza Kalamu oyo eza na commune ya Kinshasa esika na uti kuna commune ya Kalamu et puis de l'autre côté commune ya Barumbu. Voilà donc ceux qui n'allent faire comprendre les malamu koleka caméraman en silanga caméra na sima et si quoi zo balusa caméra kuna ninga zo baluka eza bisiko na uti commune ya Kalamu. Donc les deux ngambu eza commune ya Kalamu et puis tant zo sa caméra na bisiko bozo mona au place nazo koma oyo et bandi biso boye donc eza commune ya Kinshasa. Voilà donc place na katishawa na commune déjà na commune ya Kinshasa et le rekabelongo eza mai oyo la bengaka mai ya Kalamu. Voilà et puis na ngambo kuna je crois bien faut na traverser pour que bon meka muke ko comprendre et si qu'on a traversé oyo nazali sous na commune ya Kinshasa te na ye na commune ya Barumbu. Voilà donc toza na trois communes au toza rokangama naza na commune ya Barumbu
esika na uti kuna na commune ya Kinshasa et puis esika na bandela kuna commune ya Kalamu. Voilà donc biso to yo ça la commune ya Barumbu te, to yo ça la commune ya Kinshasa te, to yo ça la commune ya Kalamu te, mais to yo ça la prince ya Bokassa. On a lobi ke to bandaki e bandi na boulevard Sendwe kuna esika Jordan la Kisaki et puis ekeiti na boulevard du 30 juin. Voilà donc to zo vraiment moto total sabino nzela wa Bokassa to découvrir en elongo biso na bino. Merci beaucoup, on se retrouve juste après ba image. Voilà très chers internautes et donc to comme Chico na prince ya place na télé mais croisement Funa Bokassa. Voilà croisement Bokassa Funa. Prince bozo mona na sima mokongo na bisika Jordan azola sa caméra eza prince o eketi na usine ya mousse et puis bimiti ba triangle kuna na militant. Voilà et puis et si qu'on a télé quand on bino prince o eza prince o place na ute na cela qui annonce nanga kande bozo mona na pont bisika frontière ya Kalamu na Barumbu na Kinshasa et sukeli na maya Kalamu et puis prince o et continue tout droit bo bisika Jordan azoke balusa caméra et ça prince o eketi na grand marché de Bokassa yango prince a Bokassa ti na grand marché et puis prince o bozo mona o ezongi boye prince o bisika Jordan a baloli caméra et ça prince o eketi na prince Kasavubu. Donc c'est-à-dire ngambo déjà eza commune ya Kinshasa bisika Jordan la Ksikuna et puis de l'autre côté sur moni place étage o ezali eza na sima nango wenze ya Zikida. Oh neso bozomona o eza bato batekaka pemeni ya prince ya Zikida. Et na ngambo station kuna eza commune ya Barumbu. Station wana eza déjà na Barumbu et puis ce botali na sima station toza na aéroport ya Ndolo. Donc c'est-à-dire dans un croisement Bokassa Funa. Merci beaucoup et puis toujours continuer to rejoindre moto awa to découvrir biso na bino kande na lobaki to yeba prince ngo ya Bokassa. Est-ce que zo simba to zo simba te? Est-ce que za malamu to eza malamu te? Merci beaucoup. À suivre. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa comment on est? Papa JC. Papa JC. Ok papa JC to s'appelle comment on vraiment awa na croisement Funa Bokassa. Nebite bino batanzelo mais qu'on expliquer biso bien prince o ya Bokassa. Ok ndango pe non? Oui, tokendaka. Ouais, est-ce que prince ya Bokassa ko banda awa na croisement Funa tina di 30 juin mais qu'on bete biso mo di solo muke. Nzela ngo ezande ni bino batanzela. Bon, par rapport à Nzela, eza mobulu mingi. Bon, mabulu ndezo déranger donc Nzela eza nango à l'aise te. Je les à l'aise. Eza bien te. On a kokende ti 30 juin donc il faut balokela Kasai. Donc à cause ya kobeba ya Nzela, zo sala ki embouteillage ezala mingi. Ngwana olia ko supporter embouteillage kokende ndam to deviara to ke mopanzi ya Kasai. Poto koma na commerce. To sala bongo pona Nzela eza na malamu te. Est-ce que tu peux partir à wapi Nzela eza kobeba? Ay bandeli kaka na porte ya Kandolo. Nde sika Nzela bandi kobeba. A niveau ya Zikida non ce niveau ya chipka otokoleka na biso eza kaka mwa matata mwa mobulu. Mais niveau ya kan nde eza pena mo kimuke tie komi munene abite bakonzi soki basi bayebisa bango nouvelle ya libulu wana soki bayebisa bango te po eza kaka na porte ya kan ya base kutu ya défense ya mboka. Donc libulu wana nde ezokoze embouteillage nyonso ozomona. Ok, merci beaucoup papa. Jordan Miranda ko balancer caméra kuna pe embouteillage on ezali pour que balane bitu ne soit mona. Donc c'est-à-dire embouteillage oyo eza créé na mabulu wana ya Nzela. Mabulu wana ya minene po mutuka po eleka wana donc ezo 5 stratégie na chauffeur. Il y a des fois que tu mituka kanga makawana. So kangami donc bino non se na sima bolali. Faut bozonga. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que Nzela ezala malamu mabulu wana eko ni nango pene zo senga pour que bozala l'aise na Nzela? Bon, likamonga nazo senga na libulu ya mabulu eza na Nzela ya Bokassa. Tozo senga na bakonzi batala likamboyo parce que eza Nzela moko commercial. Donc ceux qui Nzela o eza malamu te dona koloba ke ezo koze pe banzala parce que na kozala pe naza urgent na sombata mwa biloko na ke servir bana na ndako siko pona koma bisika biloko bazoteka
libulu mabulu wana ezo causer moi retard ezo sala ba embouteillage donc ezo pesa mo kokoso mingi na ba commerçant na ba taximen donc na ba tutu ya domaine ebele nzela o ezo sunga siko libulu wana ezo causer empêchement makasi na bato ebele il faut bakonzi batala likambo oyo babongisa yango po ekosunga biso mingi soki batali yango. Ok, merci beaucoup, très cher internaute. Et donc, tu l'as dit déclaration, papa JC. Alors bien, en tout cas, Nzela bazo ke Nzela ça passe makasi na bokasa oyo. Ko bandaka na porte ya ndolo, déjà ma boule moko ezawana, ezo sala passe on ezo sala ki embouteillage oyo et salema. Voilà donc to ke indépendant to baké. Il y a biso podcast et la chaîne de référence où on peut savoir toujours des informations vraies, des informations réelles. Donc il quitte sur le terrain on a pour total ça biso na bino ma boule on me découvrir on zo sala ke embouteillage oyo et salema makasi na Nzela ya bokasa oyo Nzela o babi eza Nzela moko vraiment commercial ou zo sala ke ba commerçante ba ya na facilité pour bateke la biso biloko bino mona poto ke zandu bato bauta bachangu boye bato bauta même bafuna koto tout ba moamba prince ezaka ya bokasa oyo poto kende ti na bazandu na batip ka ba moamba ya oteka bazigida donc voilà Nzela o soki eza malamu te en tout cas eza mobulu eza pasi pe mawa. Alors tolongo awa to avancer moi mokie na porte on ndolo bisika o mabulango et zoami. Merci beaucoup. On se retrouve juste après ba image. Ouais, voilà donc il a toujours na to est-ce qu'on a ngamba station dans c'est-à-dire to na commune ya Barumbu. To tiki kichasa kuna to juste la station ndeka na sebino na station eza aéroport ya ndolo toujours la prince ya bokasa ndeto omona bokasa ngo Nzela eza pena kitoko mingi te tout le monde déjà moi bambouteillage eza awa ndeba yebisi biso libulu kuna mwa nini. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Comment nanga boda? Papa koda to mona na moto na mutu kana ya spriter awa o mera na hotel c'est biso mokie lisolo ya Nzela oyo ya bokasa. Nzela oyo maman mbouteillage je suis là te. Bon elle n'y a de 5h 4h embouteillage déjà. Non bon mais je vais chauffer le temps tout droit vraiment à caminer tout va bien. Tout bon mais muta bon Nzela asa to yo bon ndenge na yo tema ndenge na yo. Muta bon Nzela asa te. So bambouteillage on des autres sala après combien de minutes pour fungwa ma? Où mais là toujours où mais Nzela embouteillage 3h du temps 4h du temps. Le autre moi ça lui a été. Bakonziba tala mambo na bango ti. Ya mama bakonziba tala babongisa mambo. Yango na masuki na sana. Merci beaucoup papa alobi ezo sa musala na ye kande bozo mona donc ke mikolo mchawatu. OK. Donc alobi ya le bana était parce que ma belle c'est contamine. Bonjour papa. Embouteillage. Aminito Nzela exacte embouteillage makasi. Baremo ke telemi na Nzela moye te. Ok, quand tu bonjour mon avec baza vraiment déçu. Bonjour papa. Olobini. Papa Tomé ko lebela mukenzi bisola Nzela oyo parce que tout le monde boza okangama na mbouteillage bozo lekate. Nzela mwa zandeni. Nzela oyo to ebite ba konzo so ba melaka. Kuiti to baza batakisi to ndenge nini. Banzela nyose kufi. Ox de plutôt bombete. Wapi Nzela to kokendele. Nzela zate do boneza ko kufa. To sa ba désert dit na wata mbouteillage. Balongola ba policier na Nzela. Bachila zata bachikata wata Nzela ezala bien. OK, merci beaucoup papa le balongola ba policier na Nzela. Bachila bango bato ba lini pour que Nzela ezala malamu. Voilà donc ndeka bezo mona donc embouteillage ya makasi Nzela bokasa babi eza ya kokufa. Mais apparemment tout le monde que Nzela eza malamu. Alors le roi biso eza bato toute cette information vraie to kita sur le terrain pour que to meka muke ko zo to Nzela ngo eza ya kokufa na niveau nini. Merci beaucoup, on continue. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment nani? Papa Bona. Papa Bona to moni na prendre sa bokasa awa mais to moni boza ko kanga mbouteillage na bité mais quand on le basedi à quoi? Embouteillage eza na avenue bokasa oyo. Eza libulu mo munene eza na entrée ya camp. Libulu benga munene eza wana donc yango de créer embouteillage. À part libulu eza ba stationnement. Ba moni ba mituka ya mama desu. Oh, était makawa pour na ko déposer ba madesu ba remorque wana voilà les reconduisent à Nzela kondi ekomi muke moyeto le bien zate aina se kuna libulu makasi za na munene benza siko
sikoyo osenga nini osenga ifo babongisa ngo ifo mpona ngai ifo bakundana babongisa so nzela ebongi baboyi mpe mituka oyo baremoke eti kotelema awa to banoleka bien ya misato eza nini mituka ekoma ozonga sadi makadamo ezalaka sens unique emema mituka na ville mais ekoma susu na retour babis oyo badesanse bakoma ozonga boye chaque jour yango so ekrea cause ya embouteillage mosusu ya nzela oyo eza basi za libulu baboya mpe retour ya mituka parce que nzela eza sens unique. Ok, merci beaucoup Papa Bona. Donc on continue. Quand des besoins avec terrain vraiment ils bien té, terrain vraiment ils ont miné l'embouteillage awa, bat bazar côté les donc on rappelle bouchon ya makasi. Donc même bouchon to komata likola moto, poto la kisabino nzela, tina di 30 jours maintenant on a des neti to kokate po embouteillage moko ya dégâts. Tout le monde va de kokoto. Donc bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Fortina. Papa Fortina, mais quand on peut sur Mukeli solo, il y a un zéla par rapport à l'embouteillage, Bokassa o exandeni. Nzela Bokassa o et baby makasi po bazo zoba mitu kamine na ba tele misango mupanzi. Siko biso pe bato ya moto to lega ba mutu ka personnel les eaux légal lisusu. Embouteillage mo ça ba jeter ba pousse koto donc moyen nzela zate. Bokassa comme sous muke salité lekinde makasi. Ba mitu ka ba tele misango mupanzi koto ba parike donc ba mama ba tele mupanzi susu ya nzela la police a sala musala te ka ko kanga ba moto esili. Donc to comprendre te nzela boucher leki. Ok, vraiment, en tout cas, désolé Makasi, désolé parce que Batunio se besoin de créer qu'elle est au manque embouteillage Makasi va remorque les boulous na Bokassa oh donc toujours qui t'appelle sur le terrain pour que tant que nous soit les boulous yango. En tout cas ça passe mine, ça passe. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa mais quand on ça commentaire mouké sur Nzela au boza. Nzela ou madame, Nzela au tika embouteillage les gars, hernion so donc to roule la roue bien té. C'est là où hernion so robanda tam so banda to tipo ko sila ate. To comprendre ate so zanini. Ba konza mboka ka bazo ba na organiser de façon que embouteillage ici là. On comprend. Pour to kumba bien té. Est-ce que beaucoup ça peut effectivement embouteillage à Borokanga ça ate ba pato ku ba koma ba che sa biso ma be versement ko kata embouteillage ele ki mabe. Désolé Makasi, c'est vraiment pas, c'est vraiment mawa. Parce que le monde a marché, le marché à Zikida. Donc, ma trop, donc, toi qui t'as si que le monde appelle Liboulango. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Maman, comment on est? Comment on Rachel? Maman Rachel, tout le monde a marché à Zikida Awa. Aujourd'hui, comment on a bon on a yo. N'habite me copie de ce monde qui par rapport à Nzela ou à Bokassa. Parce que Nzela ou Boyaka koluke la mbongo. Alors tout le monde a embouteillage à Makasi. N'habite pas Sandeni Nzela ngo. Nzela il fallait que mon compte à moi que les solution. Babongisa Nzela oyo. Babongisa yami balepe ba roulage ba luka embouteillage Makasi. Tana ndenga ba luka ba embouteillage. Embouteillage ici la raté de la lisusu bien té. Donc makambo ke nango bien té. Mon compte à l'état et mon konzi ya bato que les solution. Maman a déclaré que Nzela zate ba konza mboka ba luka ba solution. Quand tout de suite ka ba tshoni ta bino on est à. Si ba biloko a papa, to pe mate po na embouteillage ba to moto tala nan. Tala. Zamawa biloko na ba tomate ne ka ba oleka avec embouteillage za trop. Nzela zate ba comment mettre ba tomate na ye. Donc ça passe pesa mawa. Tozo continuer toujours. Embouteillage vraiment il y a des gars na prince ya Bokassa awa. Et ça passe pesa mawa mais tozo avancer tout que mon ali boulou ezo causer ba embouteillage oyo. Merci beaucoup. Voilà to pousse ni moi liboso. Donc ba mabulango bo mona e bandelinde awa nde bozo mona donc ba mabulango ozo sala ki ba embouteillage o e salama Nzela Bokassa to ba ki batune so ba ga luka awa na ba Zikida wa na ba grand marché donc ba mabulango e bandelinde awa donc naza siko na clôture ya Ndolo aéroport Ndolo hein donc voilà au besoin mona ici ka Jordan azo balo la caméra wana donc aéroport ya wana clôture nango et puis na sima ya caméraman kuna ya Jordan et ça continuité ya embouteillage donc to ko avancer kuna donc le monde ba mabulango ndenge continuer kuna ozo sala ke embouteillage et salama na prince ya Bokassa awa donc ça passe pesa ma tout le monde peut ndeko na biso moko aye par meko ko intervenir moi bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on est? Petodine. Papa
Petit Di, voilà. Il y a Edi à Katia. Il y a Katia. D'accord, donc Petit Di Kaka. Voilà, donc tout le monde papa na tout le monde est Petit Di. Donc tout le monde est Petit Di, c'est que ba grand Edi puis bazali ndeti total ba petit fa tout le monde rappelle ba grand fa bazali. Voilà donc Petit Di o meka muke ko betela biso lisolo ya nzela bokasa oyo. Na bité bozo sandeni. Dans nzela oyo e umel fort boy. Et créer ba embouteillage. Ba maboule créer ba embouteillage dans moi écoute ça te on les cas. Ba embouteillage ba maboule faut ba arranger pour te comme bien nzela comme à l'aise. Tande tiliboso kuna. Mama la mbouteillage pour les boules zana. Dans mituka moi les cas bien exacté. Nous le bezate. OK voilà. Petit Di tozo mona ndenge toza ngana Petit Di boso ya aéroport Andolo. Si vous voyez bien derrière moi on a déjà clôture ya aéroport Andolo voilà. De l'autre côté eza marché ya Zigida place to ndoko benga type cap place ezaka terrain nde yango yo donc biso tout oteka ba avant ba voyage donc on ya marché à 4h si 9h30 mais puis en gros na Zigida voilà et si ka Jordan zo tourner caméra kuna nde sika o ezalaki terrain ya type cap bisika avion o utaka na ndolo awa et kina ko sala donc ici avec na ko ekwela awa na voilà ekwela awa na aéroport ya Ndolo et puis ba partir ba nini ba avion ba nini et puis et kota na kuna na type ka ekena ko kata ba mama mitu to zalaka mo mikiema to na histoire wana na mutu et zanga ba donner quelque comme ça donc na terrain ya type ka ici ka Jordan auto la ça caméra na biso voilà donc il faut continuer kaka na prince oyo ya bokasa mais bité Jordan siko et c'est nga nini pour que boza à l'aise bon donc bakobaka mabanga babaki babanga bameki korangeka nde barangeka mpo nzela eza bien bambouteillage eza sute awa donc mea so sasa beti awa donc plan mituka mwa oleka te eza te na bato makolo bazokangama oleka nzela nini babongisa nzela mpo tokoma bien mama. OK merci beaucoup on continue donc on continue quand nde bezomona donc na idéologie yango ya découverte na biso ya presse ya bokasa donc c'est-à-dire tout a déclaré azo ba pena nzela en tout cas mobulu nzela zo simbate quand na biso ke na ngambo wana za marché ya Zigida type ka terrain type ka zaki awa nde bozomona wa donc avion ko ya na Ndolo ba parti na ngonde e ya kana type ka et ya kokata ba mama boko e kata mama mitu donc ezalaka journée moko malamu mingi te donc eza journée moko historique journée pasi na avion on a salaka taxi et quoi ya et puis era okata ba mama mitu voilà toujours toza na presse ya bokasa merci bandela ngoyo toujours na presse ya bokasa kande bozo mona donc tozo continuer elle aujourd'hui zo la tsakuna et ça elle lui a commune ya Barumbu et puis de l'autre côté na ngambo et ça commune ya Kinshasa voilà babulango yango bozomona babulango yango wana ozo sala ke nzela ezala bien te na bokasa voilà donc tozo continuer déjà tozo que de prince ya bokasa merci beaucoup. Voilà, si quand on a déjà la direction Kabinda, donc croisement Bokassa Kabinda. Voilà donc Prince Bosomona, to commune à croisement Bokassa Kabinda. Voilà les deux ngambo. Voilà. Croisement Bokassa Kabinda. Donc il y a toujours na Bokassa Kabinda na lobaki. Toujours continuer, toujours kende. Voilà. Toujours na bokasa. Donc toujours na prince na biso ya bokasa. Toujours les cas déjà croisement Kabinda bokasa. Toujours qui liboso na croisement Funa bokasa. Alors to l'équipe tu ko le kasiko croisement Kabinda bokasa. Et puis toujours continuer toujours na prince ya bokasa. Merci. Mabula onde bozomona donc mabula onde yango oyo ozo sala ke bokasa
Et ça, Kobeba Makasi. Voilà donc. Matro quoi. Prince Sango ya Bokaso, Bishoto Yebaka, Bokaso, Touta Banjili, Toketi, Grand Marché. Quelques minutes, Bokomi, mais les commis, surtout au Bazo Tachango, Bakingasani, Masina Njili, Kimbanteke, Bantele Malukukuna, Makolo, on tombe sous 6 heures. Alors, on n'a pas comme un Grand Marché à Nazamba Mounene. On s'attend sous 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps, Angela, à cause d'Angela. À cause d'Angela, donc. Angela comme ma belle, salité, ma cassi, bandroit marécagé. Donc, Angela vraiment, et ça délabré. Donc, c'est délabrement avancé. Vu le Toyebaki, et comme il soto ma cassi, Bokaso Toyebaki est propre. Donc, c'est comme il y a ma belle. Voilà, maintenant, si tu as bima na Kabambar, comme si tu as un croisement, Bokassa, Kabambar. Voilà, donc les deux Nzela Yangoyo. Auto station Kabambar Yangoyo. Voilà, donc station Kabambar Yangoyo. Toujours na Prince à Bokassa. Toujours continuer, toujours kende. Toujours na Prince à Bokassa. Donc, tout le gars qui croisement Funa, tout le qui croisement Kabambar, tout le qui croisement Kabinda. Voilà donc toujours na Prince à Bokassa, tu connais que l'exabiso, tu me découvrir en on comment croisement Prince à Bokassa comme tellement salité et Boukani bambouteillage ya makasi. Voilà donc voilà si ko tozo bimana croisement ya o babengaka croisement Bokassa Croix-Rouge. Voilà to comme na croisement. Voilà, Croix-Rouge Yangoyo, toujours na Bokassa. Croisement Croix-Rouge Yangoana. Tout ce qui est déjà, donc je crois bien, tout le monde va comprendre, Bissona Bino et Longo. Toujours na Prince à Bokassa, tout le Kassiko croisement, il y a Bokassa Croix-Rouge. Voilà, toujours toujours continuer. Toujours que les cas na cage idéologie, il y a découverte, il y a Prince, il y a Bokassa. Voilà. Voilà, je crois bien, très cher internaute, aussi si déjà bah croisement na biso, bah croisement na biso ceux qui na Croix-Rouge, ah toujours que bosco toujours que vers rail, toujours na Prince ya Bokassa. Oh déjà nous sommes déjà des bandes de la Grand Marché, et bandes de la Grand Marché bandit déjà awa, toujours que monsieur qu'on a rail, si qu'on wapito kita, to meka muki ko solo là, c'est ça moi, mais je crois que tout le monde boulou rail yangoyo. Rai pene yango bozo mona oyo toujours na Bokassa to kiti déjà pas na hydrogène to zo ke nango très cher internaute donc to komi siko na rai to za na rai moi liboso kuna eza grand marché déjà e bandel na ka awa marché bandi awa o eza rai yango voilà donc to ko avancer ti donc l'acceptement malgré tout au coma na dit chanter esika Bokassa suki mais to ko suka wakati par rapport à Nzela ndezali et puis to ko tala ba makamu susu wana to ba kuna qu'est-ce qui se passe, est-ce que kuna Nzela za malamu to Nzela pe eza mabe. Merci beaucoup ba tondo ko tambula ngo o uti changu o ya ba 20 minutes comme déjà zandu mais lelo komi ba 3 heures 4 heures du temps quand on a été comme ça donc ça pour na mabulu oyo il y a on ça ba embouteillage donc il m'a trop Nzela pena bo et ça il y a Kobeba en tout cas et je peux ça passer et je peux se sengoter pour Nzela ngo penza donc biso moko tala Nzela déjà deleza vraiment mabe makasi pas comment Cyril Poro Cyril, mais non, ça m'a commenté par rapport à Nzela ou Tozomona, il y a Bokassa. Maman, Araboy, pas si pour les gars, Talaga, Yomo Talaga, des bâtiments, des mois et ça. Voilà, pour ça, Nzela au beau moi qui bien ça.
soki te eza kaka boye bambouteillage bozokangama nango combien de temps pour que bakomata mosusu batyangu balimete osala 2 heures du temps na nzela ba 3 heures du temps mpe obana no okangami ata 30 minutes oke susu zikiartie do mo eza te siko bosa ndeni na vexement sizokoka to ndeni donc potala kaka se koki opesi se koki te expliquer parce que fayoka kaka bosiko osande okeyiba mbongo. Merci beaucoup papa. Donc papa le liba bon c'est bon quand nzela okangamawa donc eza vraiment pas si makasi bokasa oyo nzela eza commercial donc bato nyonso bauta partout bazoyaka kotekela koto kolukela mbongo kosomba kaka awa mais nzela ngo vraiment bambouteillage en tout cas nzela vraiment eza délabré ma trop quoi voilà nde baosingaka na bakonzi batela bango nzela oyo babongisela bango pour que bakoma à l'aise. Merci. Toujours continuer toujours, toujours avancer. Si tu as dans un grand marché, toujours dans un grand marché, donc toujours continuer. Toujours quand tu as un zali, quand tu as un bino, tu as un malamu, tu as un mabé. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale monani linga kolobe zate touti musika essentiel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin voilà très internaute donc toujours quand na boka ça toza siko na vernis qui to na vernis qui soki yango mais to moni terrasse a toujours na boka ça terrasse la boucher et puis to moni poubelle mo ya munene na pembeni wana na prince ya boka ça na vernis qui soki na bité papa na penepenawa ame ko sa mo ke commentaire sur terrasse puis na full par prince na bango ya boka ça. Bonjour papa. Bonjour papa kombo nani? Kombo nanga Fabrice. Papa Fabrice mais comme dit ko sala ma commentaire muke par rapport ya prince o boka ça pour tout moni terrasse ka toujours na prince boka ça full terrasse boucher na bité mais kana ko le muke bon terrasse on dirait l'état a négligé yango parce que bayaki balongoli matiti mais batiki ka pembe ntambule beti ezongi lisusu donc awa l'état ko ko sa pa musala te batu basala musala za bandeko ya aseko bango batu basala sala musala mingi au moins na batie propriété na biso pe bato oteka pembeni na moto ze saneti lelo ezale bote soko yaka na tongo olinga okamwa ebimaki ti awa donc awa penza l'état on dirait négligent o l'état so batindi batune bawaka lelo basali basundoli balongola te tant kaka mbule kobeta nyonso ezongi nango lisusu ndenge eza boye na epite mbula ntango ebeta bosuka wapi en tout cas totekaka te mai etondaka awa kutu omona baaseko nde bato awa omona basungisungi na bende na bango na mwa biloko na bango mai ekoma okende so mbula ebeti awa ezala kutu mwa oleka eza te bato nyonso bakimela nzela barombo kuna. Ok, merci beaucoup papa Fabrice. Moi commentaire moké papa. Ça va papa, moi commentaire mon dame par rapport à ma camo papa Fabrice Sabi. Bien au moni maman papa Fabrice alobi eloko moko eza très capital na sepeli na kazaka inga ignorance alobi bien aseko azoloba oyo basalaka mosala oyo eza biso nde place na biso tosalaka mosala na biso tolingaka te salite ekota mais toza na ni soutien nini kaka président na biso ye nde achako biso aseko te achako ayebi nde oloba te biso oza baja transport tosadera na achako bango nyonso bayaka bakuta oyo bayaka biso toza lokola baleta mpo biso toza nde lokola bafox oyo tu bayaka oyo ndenge tu balingaka bamemela biso bango moko bakatanaka ka biso moko etikala refort personnel na biso moko tozalaka place bolukaka mbongo fo bobongisa mais sans croire soutien eza te. sikoyo nde tozomona baterrasse ekomi sous boucher bafulu nde eza bongo nayebi te baoloba nini place wana moye esalema eza te lokola soutien eza te to ndeni te tozoloba mosapi moko esokolaka elongi te donc il faut tosangana tosimbana boye eza faute ya chef de l'état te
et à faute ya biso moko ba congolais biso moko ba congolais to lingani te po anini tala be tapes ba bazoteka ozotelemela makambo mosusu oyo mpona kosisa fulu oyo na basalibité oyo eza nini l'état aza force obligatoire l'état na na force nyonso se oyo eza eloko te pa l'état tomona batia samedi salongo bato nyonso baofongola te bato nyonso baotanda te il faut salite longwa liboso esika ozotekela il faut bongisa mais lelo toza journal le 15 mars namoni salite ebele siki koto basali salongo te tondeni mama en tout cas naseki na regrete mais naseki te mpo ya nini mpo biso toza na obaa barumbu badorigine tobotami barumbu komi na kini toyebi nde ezalaka likambo ya salongo ezaka biso moko nde tose prendara charge toyebi ke place toosala tokozala salite te avec honorable na biso ndenge bavotaka ye conseiller municipal ya barumbu nde apeka biso mwa materiel ya mike tozwaka ta mwa barato bakongo mpona kosala salongo me tozala soutien te soutien eza te yango eza bongo yango pende eza bongo exact sikoyo ezosenga nini mpo bozonga na mosala bino comme il faut ezosenga bakonzi ya leta bapea biso confiance babimo bele biso osala yango na effort perso na ndenge na biso moko tozwa mbongo na mosala ya leta mais leta biso te ke ebosala mosala wana toza yango na effort perso na bambongo na biso momwaka motia mwa 1000 fois bosombi kombo bosombi nini mais sikoyo leta ye moko azwa charge koya bango aza honorable Lokunda Taylor eseke moko ya leta azali lokola conseiller municipal ya barumbu bavota ye aza bourgmestre conseiller municipal donc na nzela na ye nde ozwa biso nyonso kitoko. Merci beaucoup. C'est-à-dire, nous tous ça pour ça sur bango numéro chaîne ya de filature donc benga to retrouver bango facile. Merci beaucoup chef. À suivre. Voilà très chers internautes de Biso podcast. Ah to komi sikoyo na Rwakading. Venir Rwakading na sima avenir bozomona oyo yango eza avenir babengaka Rwakading toujours na prince ya Bokassa donc croisement Rwakading Bokassa o Bokassa na sima mukongo na eza bisiko na uti kuna bisiko to bandela okiti makasi ozonga bisika oyo na bandaki annonce nanga voilà et puis na sima cameraman na sima Jordan toujours na prince ya Bokassa okende ti obimina prince na boulevard du 30 juin bisika o Bokassa et souki non c'est Jordan balisa sous caméra ngo à l'exception prince en vraiment ya Bokassa et keiti na boulevard du 30 juin. Voilà donc en tout cas émission na biso lelo et comme nango na suka à la prochaine toya to l'exception lisusu nzela o eza ya Prince Kassavubu donc to l'exception pe Prince Kassavubu to meka pe muke ko découvrir yango biso na bino elongo na pesi merci beaucoup na bainos bobet pour ceux qui libaku malamu ya kolanda édition ya original ya Mukola Lelo le 15 mars 2025. Voilà un grand merci parce que bino nos boutique marmono sala bo vandi na poste télévision na bino pona kolanda édition ya Mukola Lelo to découvrir ngana bino elongo nzela ya Bokassa ndenge ezali. Voilà un grand merci na boss nanga un grand merci na Jordan wa sali ke prudence ngimbi abima kitoko na bilili. Voilà to kutani bongo na édition zali koya bye bye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always thanks for the life matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemezate moi misale monani linga kolobezati uti musika essentiel to komi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati
ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo so tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te touti mosika esensel tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa